topesa bino banso mbote bino bozali kolanda biso nzela ya Facebook, WhatsApp pe YouTube. Tozali kopesa bino nyonso mbote na nkombo ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo asambisi biso na mokolo ya lelo mpona ntina ya kotenir émission oyo kosalisa bino banso pe biso lokola na eleko oyo ya mokili mobimba ezali koningana na likambo ya epidemie oyo ya COVID-19. Omoni l'église ekangami kasi lolenge ya kokomisa liloba na Nzambe epai na bana na Nzambe ezali yango ozali kopesa bino na mbote mpona ete tobanda oyo etali likambo oyo tozali kosala sikawa ya kopesa bino liloba na Nzambe ya miso oyo tokobanda na losambo. Na nsima ya losambo na biso koleka na présentation ya plateau toyeba banani oyo tofandi na bango pe nsima tokopesa bino teme na biso bongo tokobanda koexploite yango. Na nsima tokopesa bino programme ndenge nini tokobanda kokoba na mikolo ezali koya bongo tokei na losambo tokosenga na ndeko Christian akoyeba kosambela na angeli asambela Nzambe po ete tobanda ebiso na biso tosambela. In Jesus' mighty name we pray. Heavenly Father, we thank you for what you've done in our life, O God Almighty. Father, we thank you, O God Almighty, as you made us to see today, O God Almighty. Father, may your name be highly exalted in the name of Jesus. God, as we want to go for this program, O God Almighty, Father, everyone that will hear us, O Lord, you are watching us, O Lord, you are in the Facebook, in the YouTube, and WhatsApp, O God Almighty. Father, we pray, O God, may the hand of God, O Lord Jehovah, Father, touch them, be with them, O God Almighty, in the name of Jesus. Father, as a word, want to move right now, share a word. Father, may that word, O God Almighty, bear a good fruit in our life, O God, in the name of Jesus. Thank you. Sambe Nzambe azala kunto beteli Yesu wamoko oko Yesu mwezi ayeki sambo ya biso bongo sika awa tokoleka na présentation na loboko na ngai ya mobali to loboko na ngai ya mwasi olimbisi omoni mosali na Nzambe afandi pene na ngai mpe na loboko na ngai ya mobali ozali na mosali na Nzambe mpe mosusu afandi pene na ngai esengeli toyeba bango bazali kobanani bongo topesi maloba epai ya révérend Kire oyo azali révérend Moïse topesi ye maloba mpo ete apesa biso kombo na ye mpe azali nani sikakoleka ndeko azali loboko na ngai ya mobali. Merci. Na kotala biso na bilili nasepeli mingi natondi Nzambe mingi ndenge bozali komona biso mpona présentation nabengami na révérend Maurice Molanga nazali pasteur ya église anglicane paroisse Saint-Pierre na ngai nde nazali kie ya paroisse oyo ya Saint-Pierre tika Nzambe akobi batondi mingi révérend Maurice bongo sikawa toleki na loboko na mobali mpona tolanda mosali oyo alandi ngai nsima awa apesa biso kombo na ye mpe alatalisa mpe biso azali. Thank you very much. My name is Evangelist Stefan Christian Ofodom. I'm here in St. Peter Anglican Church, here in the Diocese of Kinshasa of Congo, to worship our Lord. Here is the way that we are worshiping our Lord. Thank you very much. Okay, merci mingi matoni mingi na ndeko Christian wazali evangeliste na biso na service ya anglophone awa na cathédrale ya Saint-Pierre. Ngai oyo nazali koloba na bino nabengami na kombo ya révérend Père Joseph. Donc nazali responsable ya premier service awa na katikati ya cathédrale na biso ya Saint-Pierre. Kire na ngai bavandi pene na ngai
bongo nazali kosala mosala ya curé assistant awa na cathédrale mpe nazali kokamba service ya anglophone bongo topesi bino nyonso mode kombo na ngai révérend père Joseph Désiré Minda. Nzambe apambola bino, Nzambe apambola bino nyonso esika yo ozali tosengi na yo ete ozwa biki ozwa kaye na yo mpe zwa lisusu bibilia na yo tia pembeni po ete esika bato mikobanda likambo na biso mama oyo esalisi biso na ntongo na liloto lelo tolingi kolobela teme moko ezali butu ya mingi tolingi kolobela teme oyo ezali très important mpona mokili mobimba mpe mpona moto nyonso. Teme na biso oyo tolingi koloba ete bolingo ya Nzambe ezali monene mpona bato nyonso. Bolingo na Nzambe ezali monene mingi mpona bato banso. Yango nde ezali thème na biso, le grand amour pour l'humanité toute entière. Nous voulons aborder ou développer ces thèmes et développer en gros pour que yeba biso nyonso bolingo na Nzambe ezali nini. Bolingo na Nzambe ezali emonisamaka ndenge nini na mokili mpe epai bato na ye oyo ezali kati na mokili awa. Bongo sans plus tarder na loboko na ngai ya mobali tokobanda na frère d'évangéliste ayeba kopesa biso nanu définition ya avant toute la définition na kati ya Seigneur totanga na Biblia totanga verset oyo référence oyo ezotalisa ete bolingo ya Nzambe ezali monene mpona biso bato. Tokei na mokanda ya Jean 3:16 na mokanda ya Jean 3:16 tokotanga yango na anglais totanga yango mpe na lingala mpe tokotanga yango mpe na français kotuna basali bayebisa biso bolingo ya Nzambe ezali nini. Amen. Amen. What is our topic this morning is the love of God. The way that God loves us. The love of God is a very mighty big in our life. So this morning, but don't forget, the telephone number is in that screen, or you bring it and write our number in WhatsApp. So after the preaching that we give time, let us hear you and let us share with you and let us give us their question also. As we are hearing you, many people also will benefit something in your contribution. Yeah. Also, we will benefit something in your contribution also. So our number WhatsApp is +243 9761 87476 +243 9761 87476. This is the number you will call us and the WhatsApp that will get us. In Lingala, the number is +243 97 61 87 476 97 61 87 476. Kobo sanate to kopesa bino bino bobenga biso ata soki oza na problème ndenge nini tokosambela yo Nzambe akoyoka yo. Bon lelo tolingi tomona bolingo ya Nzambe na kotanga na anglais. I will read in English before we will start to contribute with it. Amen. For God loved the world so much that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not die, but have eternal life. Amen. Yes. Amen. Inilingala. Okay, totangi liloba ya Nzambe na mokanda na Yohana mokapo ya misatu
na molinga ya zomi na motoba kino molinga ya zomi na sambo. Jean chapitre 3 verset 16 à 17. Natali na kombo na Yesu Kristo. 16 à 17. 16 pamba. Ok. Pamba te Nzambe alingi bato ya mokili mingi peza. Yango wana apesaki mwana na Yesu moko po ete moto nyonso oyo akondimela ye akufa te kasi azwa bomoi ya seko loba Nzambe yango wana. Tondimi yango. Na français, totangi, Bible lobi, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceci est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Baalinga mikati na nkolo Yesu Masia. Emission oyo tozosala yango mpona yo ozali kolanda biso. Tozali kosenga participation ya basali nyonso oyo amoni ete oyo tozali kospate ndeko nyonso ezali na pose ete tosambela mpona yo. Tozali na kosenga ete yo kokutana na biso tokopesa yo banimero oyo ekopermetre yo na ntina ete oya kokutana na biso soit opose biso du problème oyo ozali na yango po topesa yo eyano kolandana na Biblia. Po oyo tozali koloba awa ezali nde liloba na Nzambe. Nimero ya liboso ezali plus 244 99 80 46 76 3. Nazongeli plus 243 99 20 76 3 na suka. Bongo na WhatsApp numéro na biso zali boyo 097 097 pour ba ndeko mususu 61 87 47 6 na suka. Na bandeli WhatsApp zali numéro oyo 097 61 87 47 bongo 6 na suka. Soki bengi soit ozali na posa ya kointervenir na WhatsApp wana ezali ba numero topesi. Bongo sikoyo tozongi na ba invité na biso. Touti kotanga na kati na Biblia na mukanda ya Yohani. Mukanda ya John chapitre 3 verset 16. Tolingi koleka na nzela ya ndeko Christian l'évangéliste a expliqué biso bolingo ya Nzambe ezali nini. Eloko nini tozali koyoka tokoki kososola na likambo oyo tolobi ete bolingo na Nzambe. Maloba epai na yo ndeko Christian. Merci. Bolingo ya Nzambe eza monene wana ya bomoi na biso. Soki omoni ndenge tozomona na se ya mokili oyo na ndenge masumu etondi na se ya mokili oyo, Nzambe ye moko atali soki ye aye kobebisa mokili ndenge ayaki liboso kobebisa ta ya Noel. Donc atali makambo nyonso wana oyo
asali wana amoni ke donc ye alakisi Noé bolingotan Noé asali sacrifice epana ye atali ke sacrifice wana oya Noé asali etouche ye na motema ye nde mutu atali alobi tolet na bebisa mokili susu na mai mo donc yesterday sacrifice mo eloko makasi za sacrifice tant yo moko osali sacrifice wana tant ye akomona ngo akosepela donc ele wana akoyesi yo eloko akosala na kati ya bomoi na ye Noé asalaki yango akaki abi jamais nakobebisa mokili susu te sali na mai ou bien moto donc yango nde nzambe ye moko atiki lola aya kolakisa biso bolingo oyo toza na yango na miniti oyo donc bolingo mwana sikoyo eza atiki likolo aye na se mpo akufa mpo na biso masumu nyonso oyo biso tosali ye asala nini ayebisa biso na makambo wana tozala donc pembeni upembe nzambe ayoka biso yango kutu tozala na bomoi oyo ya nini oyo ya bolingo bolingo na ye eza monene voilà bolingo ya nzambe ezali monene soki tosusoli malamu ete nzambe asepeli te aboma lisusu mokili na moto to aboma mokili na mai asala lokola asalaka na Sodome na Gomore mpe na ntango ya Noa kasi nzambe asepelaki ete aya atiki nkembo na ye atiki nyonso oyo akokaki oyo ezali ya ye ya bonzambe atiki eternité oyo tobengi ete seko bomoi ya seko kuna aye na mokili esika oyo bato bakufaka bisika oyo masumu ezali mpo aya kolanda moto wana nyonso wana ezali bolingo yango nde isa awuti koloba bongo toleki na mwasi toyoka mpe ndimola ya ndeko na biso révérend curé oyo azali kokamba bien entendu cathédrale oyo to paroisse na biso nkulu Saint Pierre ayebisa biso bolingo ya nzambe ezali nini ezali monene ndenge lolenge nini malamu soki natali malamu terme oyo babengi bolingo bolingo eza na plusieurs définitions okoki kodefinir bolingo na ndenge ebele mais na ndenge namoni bolingo ezali relation katikati na bato mibale tobenga relation nayebi te na liloba mosusu mais nayebi ke eza relation katikati na bato mibale bolingo wana emonanaki utokala ntango nzambe akeli Adamu na Eva babi mikolo nyonso nzambe azali koya kovisite Adamu na Eva lisumu ezalaka te me kolo ntango apesaki bango na elanga lobi bolia mbuma wana te oyo katikati ya elanga mokolo bokolia yango bokoyeba mabe na malamu bazalaki malamu ntango nayeno bale nano mbuma te bazalaki malamu nzambe koya kovisite bango kofanda elongo na bango kasi ntango baliaki mbuma wana nzambe asali nini abwakisi bango abwakili bango mokongo nzambe azali lisusu koya epai na bango te ntango nzambe ayaki susu kote na bango te azali susu koparticipe na bango te nini ekomaki epai ya Adamu mpe pasi ekotaki minoko ekotaki souffrance ekoti alors ndeko kaka lokola évangéliste Christian auti koyebisa na biso likolo na Noé nzambe asali na te natika bato banyokwama te amoni ndenge bazali konokwama ndeli komona ndenge tozali konokwama asali nini atiki likolo azwi nzoto ya bomoto nzoto oyo toza na yango alati yango akiti kokita na ye ezali so mpona nini mpona koya koluka ngai tofanda elongo todialoge elongo kokita wana ezalaki facile te kozwa nzoto wana ezalaki facile te pamba te anokwamaki afingamaki abetamaki se te
ekotia nzube na mutu batongola keli konga makila ebimi pora nini pwete ngai na yonde kuzali kolanda biso na tongo ya lelo ozwa bomwe kwa seko pona nini nalobi bolingo munene pamba te azwi rase nyonso azwi kategori nyonso ya bato nyonso ozala mukongo ozala muluba ozala nani ozala ndoki ozala muibi ozala mutu ya ekobo ozala nani ayei mpona biso yango wana tolobi bolingo na nzambe ezali munene asimbi mokili mobimba asimbi mindele asimbi banoir asimbi bameti biso nyonso ayei mpona biso yango nalobi bolingo na nzambe ezali nini ezali munene mpona koya na mokili mobimba mpe na bakategori nyonso na matondi mingi ekokile mpona kopesa biso ndimbola na kotalisa biso bolingo ya nzambe monene ngai mpe na kobakisa moke kaka na oyo bandeko bauti koyebisa biso solo bandeko tozali komona lolenge kani mokili ezali koningana lelo ndenge nini moto soki asali likambo akotelemisa ye liboso na bazushi oyo te ndeko oyo asamba bongo soki akwei amemi na boloko akei kosala etumbu oyo ekoki na misala oyo ye asalemaki. C'est ce que nous appelons en d'autres termes la justice du monde. Mais ici nous voulons aborder un sous-thème, soit un sujet très important par rapport à l'amour de Dieu. Donc il faut tout na l'éco-christian par rapport à jugement de olanana makoni par rapport na makambo nyonso oyo motu asalaki na jardin d'Eden oyo eboti lelo te toza na bamagicien lelo toza na bandumba lelo toza na bandoki lelo toza na bametie bato oyo mosala na bango ezali kaka kondima bato masasi na bambeli toza na bakubuna toza na sorti ya mabe nyonso balolenge ya mabe nyonso na mokili oyo nali mabe ekonzi mokili kasi biloko nozokondimisa biso te olingo ya nzambe otalisa biso nanu toyeba na bolingo ya nzambe wana par rapport na jugement na ntango oyo biso tozali nzambe azali kosambisa bato mpona mabe oyo bango bazali kosala to azali kosambisa bato te yango wana topesi maloba omeka libolela biso amen. Donc, il y a Jean 3, verset 17. Jean 3, verset 17. Tanganagre, moi, pour Bossana, pour Bengate, pour partager Bible, oui, ils ont pour bénéficier, et on pour bénéficier aussi. Otikate, pour la question, elle pour Benga, ce qui est cookie, pour y aller, tokotikata po yo moko obenga biso to kontribue na makambo nyonso oyo tozosala oyo tozopartage na liloba ya nzambe oyo kobosana te nimero na biso eza plus de 3 4 97 61 87 476 plus de 4 3 97 61 87 476 oyo eza nimero ya WhatsApp oyo bino bokobenga donc mbala moka tobengi yango na ordinaire tokoyamba yo totangana iska alobaki na John 3 verse 17. Let us see what the God have come to do in our life. For God did not send his Son unto this world to be judged, but to be saved out. Nzambe atindi mwana na ye aya kojije biso te boye aye kosalili kosunga biso. Yango nde tozolo bapona bolingo na ye eza munene. Donc jijima oyo tozoloba na lero ndenge tomonaka na mokili oyo nde tozomona
tosalisa bato nzala na pake eza ndenge wana ndenge nzambe ye moko akojije biso te ye ayebi ndenge asalaka makambo na ye. Eloko toza na ngona na awa eloko nyonso osali na kati ya bomoi oyo oza na ndo ndenge yo moko ozovivre na se ya bomoi oyo nzambe alingi yo. Mutu nyonso aza na chance kosala nini kobika ntango yo moko ozosala makambo nyonso. Toyebi ke bolingo ize ebele so tobandi kopanzana topartage eloko eza na bolingo ekolia biso ntango eza eloko ya monene. Bon nzambe ye nde mutu ayaki alakisa biso bolingo mwana nano liboso. Donc ndenge tata atindi ye na mokili oyo atindi ye kojije biso te eloko ye atindi ye ya kosala nini kosala biso tosala nini toyeba aza na bolingo na kati ya motema na biso. Ata oza na homosexuel, ata ozoyiba, ata oza na makambo nyonso eza kisoloka, ozala nganga, ozolia mbonga batu, ozoto makindumba. Nzambe aza na minute oyo azosala nini azolakisa yo bolingo. Ya isika moko alobaki na Bible alobi nazobeta na porte na motema na yo fongola porte na yo soki ofongoli na koya kovanda na yo kolia na yo na mutu oyo. Yebaka nzambe alingi bolingo na biso makasi. Ata soki osali ndenge nini osali mbebe na ndenge nini ndenge oza na bongo ozongeli nzambe singa nzambe kolimisa po ye aye kojije biso te nzambe akosala nini akolimisa biso na makambo nyonso mwana ndenge tozokende kopartage yango nzambe akolimisa biso. matondi eko Christian oyo koyebisa biso to eloko ezali mbuya mingi omona ete nzambe atako moto aza lolenge nini atako moto azali lolenge kani atako na mokili bamoni ye susu na ntina te atako na société balobiki atuka ye fu kaka bakoma ye akateli etumbu ete esengeli babeta ye masasi akufa donc bakondane bongo nzambe aza susu na posa ya moto nzambe eza monene po yesu aye kosambisa biso te kasi ayende po biso kobika na nzela na ye. Bon toleki na nzela ya yo esengeli kosunga mingi bandeko na biso ya anglais po mokili ekolanda biso bongo yo ntango ozali koloba lisusu na lingala bongo bandeko balobaka anglais ebele bayebi lingala te seront ta difficulté pour nous suivre. Nous voulons que tout le monde nous suive. Nous voulons que tout le monde puisse nous suivre et puisse se rendre compte de la pertinence, de l'importance de ces messages. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de suivre plusieurs types de messages dans le monde. Mais le message qui nous importe plus pour le moment, qui doit plus nous intéresser, c'est le message fondé sur l'amour de Dieu, les grands amours. Alors, je vais passer de l'autre côté. Na loboko na ya mobali mpona kosolola na kotuna révérend ayebisa biso mpona ye selon Jean chapitre 3 verset 17 azolobela likambo ya kosambisa alobi ke mwana nzambe Yesu Kristo ayaki na mokili oyo mpona kosambisa kasi ayaki po ete bato babika na nzela bon yo mokili etoni na makambo mpe na bato ya lolenge na lolenge ya mabe mpo na bato wana yo. Merci. Évangéliste Christian atangaki je passe na anglais chikanga na tanga moke na lingala liboso na makambo te soki nzambe atindaki ye nani Yesu Kristo epai ya bato ezali te mpo akatela bango etumbu kasi mpo abikisa bango. Amen. Koya na Yesu ezali te mpo na jugement. Koya na ye pour la première fois ezalaki mpo na kobikisa nde
Mais toyebi ete kozonga na pour la seconde fois po akozonga ndeko za mena jugement. Mais ndenge ayaki wana kobotama na ye wana ayede po ete tozala nini tozwa bomoi bwa seko na seko. Ndeko molingami, soki otali malamu na histoire ya bana Israeli ndenge bautaki na Egypte balekaki na désert po bakende na Canaan, oyebi histoire na malamu. Eloko nini elekaki na désert bana Israeli basalaki mabe. Tango basalaki mabe, Nzambe asali nini? Ayebisi Moïse, ayebisi Aaron basala nini? Batia nyoka moko na nini na ekulusu. Et soki moto tali nyoka wana d'office oza ya kobika. Mais soko tali te okosala nini? Okufa. Ekulusu wana nyoka wana na ekulusu nde sikoyo nde die Masia. Abo mingi balobaka ete lokola Yesu abotameli biso aye mpona biso tokokontinue toujours kosala masumu pamba te azali bisa biso tokala. Mingi baloba bongo Moïse yandimela ye lisusu eta te alebika te lokola papa na ngai akei deja na église ngai deja na sina bomoi bwa seko po Kristo aye deja mpona biso. Ezali boye te, ezali boye te. Nzambe asali moyen po ete moto abika na nzela na Yesu Masia. Ati Yesu Masia wana lokola evangeliste alobi, evangeliste alobaki na biso alobi na Apocalypse chapitre 3 verset 20 alobi ngayo nazali liboso na porte na motema na yo nazali kobeta hodi nazali kobeta kokokoko soki oyoki mongongo na ngai ofungoli motema na yo alobi tokozali tokoyingira na kati na yo tokolia na yo elongo. Mon frère, sur le fait que c'est vraiment d'accepter que Jésus-Christ est venu pour moi, pour que je puisse avoir la vie éternelle. Ce qui ont limité. Et ça dit, nde yangwana moni ke Nzambe ya sola daina kuliko. Atali batote, atali ba mibite, atali mibite, ezara muibi, ezara bato ya bandupa, ezara bao batali ba criminel, batali komoma bato biso nyonso alingi biso na sasa ya koya kaka kopesa biso Yesu Masia. Soki onmeye ozaina bomo ya seko. Voilà. Matondi, Révérend Maurice Otola, kuna limbola na yo, oyo kuti kopesa biso na likambo etali e kolongisama liboso na Nzambe mpona koya ya yambo ya nkolo na biso Yesu Kristo ayaki te mpona ete mokili esambisama to mokili ezwa etumbu, kasi Yesu po ya mwala ya yambo ayaki mpona tina ete mokili ebika na nzela na ye. Bomo toni koluba ndeko na ngai yo oyo ozali kolanda biso, yo ozotala biso na miniti oyo, ozolanda biso na WhatsApp, ozolanda biso na YouTube, ozolanda biso na lolenge oyo yo ozali komona biso, toni koluba na oyo tango mosusu yo oviolaka bato, oviolaka bana ya bato, kasi nanu bazwa yo te, nanu mpe bakaka te, toni koluba na yo te ezali mabe. Atako osalaka misala wana Yesu Kristo alingi yo kaka, alingi yo. Tala ba misusu baza na boloko kasi yo bakangi yo te. Eni koloba te ete oyoki ninga balobaka ke 99 jours ezali ya yo, kasi mokolo moko 7e jour eza mpona leta nde oyo bakokanga yo mpe mokolo mosusu yango ete okende na maboko ya leta. Yesu afungoli maboko mpona ayamba yo viole yo oyo liaka kaka soki batindi yo kende koboma motu te, kende kotiela motu poison, kende kosala likambo boye. Ndeko na ngai ngonga ebelemi mpo ete oya epai na Yesu Kristo. Yesu alingi moto nyonso. Ozala magicien ntango mosusu olembi magie, ozomona lolenge nini te yo koki kolongwa na magie. Nzela oyo tobesi po ete oyo na magie okutana oyo aleki magicien na nguya ezali Yesu Kristo. Po ba magicien bino moko boyebi ete Yesu azali na nguya koleka bato nyonso. Yo oyo ozali na lelo Yesu alingi yo.
ozali ndoki obimaka bolingisi yo oyo ndeko na biso ozali kata kitumba nzambe atelimi. Donc na matangi oyo touti kotanga awa totalisi solo ete bolingo ya nzambe ezali solo nene. Bongo tolingi koloba tolingi kotuna ndeko Christian tolobi bolingo na nzambe ezali nene. Totalisi bato ete nzambe alingi mokili atindeli biso mwana na ye po ete tosambisama te na nzela na ye kasi tobika na nzela na ye. Kasi bino mpe ezala yo ndeko Christian ezala reverend kire moto asali mabe ebele na mokili oyo abomi bato asali makambo ndenge na ndenge aye epai ya nzambe kaka bonzambe epai ya mbiye mpe kaka ya solo wana okokolimbolela biso mpenza nzambe akosenga moto wana nini, nzambe akopesa condition nini na moto ya lolenge oyo moto oyo mpenza na minute oyo bato bakotala biso mosusu ndenge azali wana akanisaka ete mpo na ye nzambe akokoyamba yesu mosusu ndenge azali wana asi akoti na désespoir azomona ete alobi ngai naza na retard batalaki epai ya nzambe ngai namoni nzambe mpo na ngai akoyamba ngai mpo na bato bazali kokanisa boye. Okomona moto mosusu olie akende koluka solution epai ya nzambe akende ye na bara akomi komela masanga kolangwa mpo yamoni ke ye nzambe akoyamba yesu. Kasi tokoki koloba na liba na nzambe kolanda na oyo biblia elobi tokopesa bango ya ndeko kisama merci donc bisa namoni malabi ndio bandanga repana to bana sala na pai ya reverend na sima to ya pai reverend yona ndalisa biso par rapport na bandeko bamona ngai na mona za karita ngai nazomona ndenge nazali ko nzanga ko ya manga donc akoti na kati ya oyo to benga fatalité na kati ya to benga rae désespoir azasu ko dimateke na lolenge na ye nzamba ko ya maye. Bon, toko lo mani kolanda na malipa o nzambe o yesu ye mukazi papa pasteur soki ngai na na nzambe mbele mokili ko kisi ko fanga lelo yango na lobi nzambe aza différent amen na bato nyonso ya mokili amen nenge na ndako na ngai mwana soki asali mabe okolia te na kokangela ekanga toute la journée et pourtant nazali mosali na nzambe wana ezali bongo nzambe aza différent na biso nyonso bato bakoki yango tolobi bolingo na nzambe tolobaki teke bolingo ya folani bolingo ya fo tolobi nzambe soki nasali mwa exercice moke na kati toujours ya bible omona kuna na Matthieu oko excuse ngai Matthieu chapitre 11 verset 28 alobi na biso nini abi boya bino baso bayebolembi na mikumba ingai na kokitisa bino bapasi na bino nyonso wana mikumba na biso amen ezali kobelete babakitumba mikumba na biso kipe kozala bapasi na nzoto oyo eza kobungisa biso malaria ezonyokola yo du premier trac. Peut-être on les caille bien à Banganga, qui sont les kawapi, on s'en va à la solution de la Katina Bomuinayo. Les colons, Yakanango, et Benani, et pas na Yesu Masia, oh, on s'en va à Tindi, pour la Yon, pour la Gaï. Yakanango, ça y est. Condition est à terre, papa révérend, condition est à terre. On appelle ça bongo kokolo ayo kilangeni non aza na posa ya bongo te problème na kolo ezali kaka ofungola motema na yo donc ozwa Yesu Masia te yende solution na ngai asengi eloko moko te asengi bongo te asengi voiture te asengi ndango te asengi bobele motema na yo donc votre disponibilité d'accepter ce que vous dites papa. Et puis, elle est coupée, oh non, il y a quand même midi, il y a quand même Boutou ezate. Oye na Boutou akoyambayo. Oye na Tongo akoyambayo. Oye na midi akoyambayo. Oye na kati na ndako na jambe akoyambayo. Ozali na ndako na yo siko ozali komona biso siko ofandi akoyambayo. Donc bolingo na Nzambe yango wana. Na soki si wana na kopesa ya solo ndeko yo ozali kokanisa ete omemi mikumba
motema na yo etonda na mabe na bakondamnation omonaka ete yo sikoyo osambeli nzambe akokoyoka yo te ndeko Marie de Magdala azalaka moto mabe azalaka ndumba moni lolingi bazokondane Yesu mpona nini ayambi mwasi wana aya kobwaka mosopela ye malasi po ete azalaki mwasi ya misala mabe ya misala ya kindumba lolenge ntango sio oyo ozali kolandanga sika Yesu alingi ekuke na nzambe mpona yo okota na kati na lopango na ye ezali ya kofungama Yesu akoyamba yo molingami kati na nkolo Yesu ozali ndeko Kristian na baluki epai na yo mpona kotuna bato oyo bazotia bacondition po ete moto abika esengeli oya na $100 $100 soki oye na mbongo ebele $2000 na lola soki oye na mbongo moke na lola mpe ozala esika moke wana bazoteya bolingo ya nzambe to ezali maloba mboka bato oyo bazosenga bato bapesa mbongo mwana nsambe na yo ubien opesa mbongo avant oyepa nzambe nzambe azala nini alimisa yo na makambo nyonso oyo ya masumu oyo nyonso oyo tosali eloko na nayebisa yo ata ndenge nini soki masumu mwana eza ndenge nini na kapasite na donc ata soki etondi ndako nzambe aza na kapasite kosala nini eloko te eza monene epa nzambe te donc soki totali na eloko yo moko kosala eza kaka eloko nzambe alingi kote oyo ya yo eza kaka kofukama koyebisa ye ebimisa ngai bon bato oyo basangaka mbongo avant basambela mutu elelo moko boye nazoloba ke elelo mwana ekomi ebele na mokili eza kutu mpona mbongo te na mpona bato mosusu bazoloba makambo mabe donc eloko nyonso mwana tozoloba tika makambo nyonso mwana yaka epai ya nzambe ata ndenge nini tosuku na ye eza ndenge nini nzambe aza na kapable kosala nini kolisa yango ozozwa mbongo mpo napesa yo otika ngai chambre na lola tina ngai ezali lola bakotaka lola na kokorompre bato te donc kokorompre bato te donc nasala koyeba ange bamoni ngai te o nasala donc manevre bakotaka lola ndenge mwana te lola okokende ndenge nzambe ayebisi yo donc na mutune na yo bato oyo bapesaka mbongo mpo basambela bango balukana na momaye basale bazwa mbongo kokota lola makambo nyonso mwana tozomona na mokili oyo eza zero mpo nzambe ayebi ndenge akoya kojije bato na ye donc nazoloba ngo ere nyonso ata soki nzambe ajije yo okoti na livelo okozaka place wana bandi koyebisa nzambe merci ata soki ye moko ajije yo okoti na lola okozala kuna bandi koyebisa nzambe merci jamais nzambe akomona mutu oyo asali mbeba alobi asali mbeba susu te eza mokili nde asalaka eloko mwana bona ipa nzambe esalaka te ata nde so totali tan david asalaka makambo na ye nyonso david asali mabe aza moto ya masumu donc makambo nyonso soki david asali akimi mbala moko asali nini akoti na kati eglise abandi kosenga mpe asali nini alimisa ye donc makambo nyonso mwana oyo david azosala na ndenge abimana basi ya bato na ndenge abomi bato donc makambo nyonso mwana azosenga kolimisa donc eloko nyonso mwana david asali ntango sikoyo koya kofunda david liboso ya nzambe ye moko nzambe atali alobi ke namona suku te epa david te mpona nini asengaka kolimisa ere nyonso soki osenga bato mbongo oyo kosala bango ubien bakota na lola nazoyebisa oyo leverité basenga tika ngo ekofuta oyo te kokeloa na manevre eza te kokeloa na mbongo eza te eloko nyonso tozomona ekostope na se ya mokili eloko mosusu yango wana sikoyo ezokende eza kaka maloba nzambe na koyebisa nzambe alimisa yo na makambo nyonso ya mabe ozo
atondo mingi ndeko mission eloko tokoki kososola tokoki kososola na my reverend Kire awuti koloba pe my ndeko évangéliste awuti pe kososolisa biso ezali ete olimo ya Nzambe ezali monene pe ezali na condition moko te yo oyo ozolanda biso yo oyo okumaka yo oyo oyibaka yo oyo oviolaka yo oyo conscience na yo etondisama na culpabilité ezali na kofundisama yo oyo so okoti na désespoir yo oyo ozomona ete ngai nase nakomi deja na retard mpo bazoloba ete kala te Yesu akozonga bongo ngai ata na ye lelo oyo na eglize na kosala bikolo boni Yesu akozonga te ndeko na ngai mpo na kozonga wana ezali problème ya yo te ezali problème ya Nzambe ye moko yango olobi na yo te Nzambe alingi mokili Nzambe alingi yo lelenge yo ozali Nzambe alingi yo na eta oyo yo ozali wana ndenge ozali kotala biso Nzambe azopesa yo condition moko te mpo na obika condition ezali kaka ndimela Yesu ete akufelaki yo yango balobi afin que quiconque voit po ete moto nyonso oyo akondimela ye akufa te kasi azwa bomoi ya seko to bomoi ya libela. Amen. Amen. What you are saying yes. in English is about the way that God have mercy upon us. No matter any level of sin you done or you do, that God is capable to do what? To forgive that sin. No matter, as far as you are alive and living in this earth, any level of the sin you have sinned, when you come back in the God and told him that, Father, I sin against you, then God is capable to do what? To remove all the whole sin. That is what we are discussing this morning. So that any way that you are watching us, let you understand what we are discussing this morning for about love of God. Amen. Amen. That bless you, brother Christian. To nazopesa yo mabaka. Nazopesa mano. Merci. Tozalia wakuna ko pesa bana zabi mawana malamu. Kasi tolingi naino to pesa susu numero na biso pona bayo ba kuti biso na katikati. Numero na biso so liko zwa biso na WhatsApp yango. Ezali 0 tokolo balokola plus 203 wana code na biso ya Congo. Bongo 0 97 61 87 47 bongo 6 na suka. Abandeli plus 243 097 61 87 47 6 na suka. Bongo numéro ordinaire na ndenge tozali ko passer émission oyo ko sepe ko benga biso directement pour na to yamba yo to ya lolayo na mutuna oyo ko kikotuna to olingi ko intervenir to ko contribuer na émission oyo tozali ko sala tozali ka moyo ko bakisa po ndeko azali ko landa biso abika po ndeko azali ko landa biso asosola ko benga biso na 243 99 80 46 763 plus 243 99 80 46 763. Voilà. Tozongi na loboko na ngai ya mwasi na ndeko révérend Maurice ameka kopesa biso eyano kolandana na mutuna kuti kutuna awa oyo ndeko awuti kopesa biso eyano na monoko ya anglais na lokota ya anglais bongo yo olobi. Merci, Papa Révérend.
So moi na kataki na roja musapina eto komi presque na suka mais bon pesa mwenda même une minute pamba na moni na kati na buku ya biso ya Lusambo ya Lingala na mayambi ya Nike quelque part na paragraphe moko elobi na yambi ecclesia yoko esato katolika euti na batoma na moni sikawana. C'est que mes frères, en tant que serviteurs, elles m'ont super. Tout femme a calmé sur la peau. Tout ça, la mabé, tout ça, la mabé, quelque part, n'a tout bien à côté. Dans ça, c'est une qui a en anglais. Alobi, tout ça, c'est un bon, popo, soit bon, moi, soit bon, parce que popo, réservé, d'abord, on a un bongo. Ce qui n'a l'obi, église, et où tu n'as pas Thomas, c'est que tu vas na Yesu Masia, yé mongo. Yebisangai mosali verset ni biblique elobi koya ebale na kolo yaka na eloko songolo pozo kwa paseko pona komona pasteur il faut futa quelque chose de pona komona mosali na Nzambe Nzambe ali bisabiso etaki basali ezali malamu te na miso na Nzambe bon mwe waseko oto dali kolobela awa ezali na lifuta te to dali kofutisa moto te kolo afutisi moto te yaka lokola ozali oza la pauvre yaka pasteur ndima pauvre wana ayako yangola Yesu masela kati na pomwe na ye koza na parti prite mosali na kolo parce que avec na bongo ndena ndimie ozali komona intérêt na kati ndeko maloba na Nzambe na koyana ngo prochainement tala ndenge na mani abikaki mosali moko ya amani tango bayei na mbongo epai na Élysée soki nyama soki mbongo kuna me maloba Nzambe ezali koloba Élysée akoyi kozwa yango mais nini elekaki mosali moko alandi bato wana to akende korécupérer yango eloko nini eyaki epai na moto wana je pense malade eyaki bato mingi Nzambe azwa moku bato mingi omoni tozali kolanda na biso esima tokofongola singa ote ndeko nyonso oyo alingi akota na émission oyo mpona anzela na singa mpona kopesa contribution en tout cas ozali le bienvenu tokoyamba yango mpe apport na yo contribution na yo nyonso tokoyamba yango po ete ekosala malamu na bana na Nzambe baye bazali kolanda biso yango tofongola singa azala likambo moko moto azala masumu masumu na ye ekomi mwindu noir to ekomi motane ngwa moto oyo adi eske Nzambe akolimisa ye kaka eske Nzambe akolimisa moto oyo atondi na masumu akendaka eklezia te ye akanisaka kaka lolenge kani akoki kosala mabe epai ya bamosusu soki alamuki na ntongo aza na kati ya diambo aza na kotia makelele kofinga bato respectaka baparent te eske moki yango Nzambe akomisa eske Nzambe pa lili moto bongo nazongisi maloba epai ya tokomisa Nzambe aza na capable kolimisa masumu nyonso soki alobi bolingo na ye bolingo ya Nzambe eza monene soki eza monene te eza large bolingo ya Nzambe eza large soki tokei na somme cinquantaine tomekana totanga na anglais moke akati mpona explike mpona kolinga na biso ekomi koyamba bato. So certain, be merciful to me, O God, because of your constant love, because of your great mercy. Wipe away my sin, wash away all my evil, and make me begin from my sin. Here, awa totangaki alobi ayoka biso mawa na makambo o mabe nyonso o tosali toyebi yango yango tate obosali Nzambe akosala nini
akosala yo oyo banda kosala nini kocomprendre eloko esalaki. Donc yango nde esengeli awa soki otaki somme 51 kokita ye azoyebisa biso kaka kosenga nzambe alimisa biso ere nyonso. Alobi akosokola biso ata soki masumu wana eza lokola donc makala akosala nde ekoma pembe lokola mabata. Donc eloko masumu ata ndenge nini nzambe akosala nini akolimisa yango elo nzambe azoka oyo na ye oyo kofukama liboso na ye oyo koyebisa ye tala mbeba oyo nasalaki epa na yo po nzambe alimisa yo. Matondo mingi bongo yoki pe ndeko révérend akolobela biso so ya solo nzambe akolimbisa moto ata masumu na ye ekomi mwindu lokola makala ate ekomi motane lokola ngola ya solo nzambe akolimbisa moto wana ata masumu na mwe ezali ya ndenge nzambe akolimbisa ye. Merci. Papa eloko moko te oyo nzambe alobiki akoki kolimbisa te. Alimbisaka masumu nyonso. Problème na ngai ezali boye, problème na ngai ezali boye. Bamosusu oyo badiambere aza na telefone na ye azotala émission oyo te. Nani oyo akoki kokomisa message oyo epai na diambere wana? Po soki ayoki yango on dit la foi kondima euti na koyoka. Soki ayoka te akolimbisama ndenge nini akoyamba Yesu Masiya ndenge nini? Du ezali mokumba na ngai na yo ndeko molingami oza koyoka message oyo na ntongo na lelo zuwa maloba wana transmettre yango epai na molingami mosusu wana. Nzambe akosala biso basali tozwa mosala wana ya kokondela ya koma message ya sango malamu ya Yesu Masiya epai ya banani epai na bato ndenge wana po bango mpe basala nini babika. Kasi soki totikeli bango soki topesi bango maloba wana te mokolo moko te bato bakoyamba Yesu Masiya. Merci. Matondi mingi révérend na oyo tikoba mpona tokomakisa na oyo ndeko révérend mpe ndeko Christian auti koloba sikawa ezali ete nzambe akolimbisa yo ata komande na ezali medikale ata oza na prison ozolanda biso yo basi bakatela te yo kobima na prison te ti okokufa to yo esengeli osala 10 ans to 20 ans mais epai na nzambe soki osengi bolimbisi nzambe akolimbisa mpo na nini soki otangi na mokanda ya Isaya Esaïe chapitre 1er verset 18 bile lobi ete ata masu totanga motu ya mingi na mokanda ya Esaïe. Let us read Isaiah 1 verse 18. Isaiah 1 verse 18. As we are reading it, our telephone is open. Our telephone is open. Just call us in that WhatsApp line. Call us in that WhatsApp line. If you want to call in a local call, you can call in that same number, the WhatsApp same number, 0 +243 9761 87466 +243 9761 87466. Call us in that line. Our phone have already been opened. If you call us, you contribute your own in that in this topic, because we are now about to land up. Call us. We are waiting for you. Amen. Amen. Bongo tokosenga na Biblia lobi nini mpona masumu na biso mpona masumu ya bato oyo makanisi ete masumu na bango eleki. Esaïe chapitre 1er verset 18 Nalingala elobi boye Yawe alobi boya toloba makambo soki masumu na bino ezali motane lokola makila ekokoma pembe penza lokola neige. Soki ezali motane lokola ngola ekokoma kitoko lokola bakwale ya meme. Amen. Na français balobi
venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Quand ici, Biblia, je pense que c'est comme nous venons de les lire dans la Bible. Donc, vous qui êtes tombés dans le désespoir total, qui pensez que le Seigneur ne pourra pas vous accueillir chez lui, eh bien, mon cher frère, ma chère soeur, nous sommes en train de vous rassurer que Jésus-Christ continue à t'aimer tel que tu es. Que tu sois prostituée, que tu sois homosexuel, que tu sois lesbienne, là où tu es en train de nous suivre, au-delà de tout ça, ma belle mingi na mkuko vous va éviter. Et ça l'a ndeko zaliwana, ozana mwasi na una ndaku, kasi, obala mwasi mususu pembeni, oyo mwasi na yo a éviter. Ya solo nzamba ligi. Soko zali na bosenga ete to salisa yo, apesi numero yango wana esengeli Olanda, okobenga biso na numero ya WhatsApp ezali na 097 61 87 47 6 na suka okozwa biso. Bongo tofongoli singa na biso sikawa na mituna na bino na ba contribution na bino soki esi contribution ndeko na ngai ekoleka en direct pe bato nyonso bazolanda biso na minute oyo bakoyeba ko bénéficier na yango. Bongo topesi matondi mingi na bino nyonso bato bayebolandi biso kasi nazali na mwa mutuna moke oyo nalingi kotuna. Yesu na Calvaire amemaki ekulusu kilo. Siko elingi koloba ete soki Yesu amemaki ekulusu wana amemi yango na mapeka na ye, mikumba oyo ndeko songolo to pakala azali komema akende kotika ngo wana otomoni zela na Yesu na Calvaire aketi Golgotha babaki likolo na ekulusu oyo ye azali komema na mapeka kilo monene, kilo elekaki makasi. Lelo oyo mutu azali komema kilo kwa ye moko, eske aza na raison? Aza na raison amema kilo na ye, kilo ya kinumba, kilo ya makila ya batu oyo yo osopa. Yesu alingi kaka jugement ya Nzambe ekuya, mais lelo tozali na eteni ya kobénéficier na bolingo ya Nzambe. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est gigantesque. Mon cher frère, ma chère soeur, là où tu es en train de nous suivre, nous sommes en train de te témoigner avec tout notre cœur et notre conscience que l'amour de Dieu reste encore gigantesque ou grand pour toi. Tel que tu es en train de nous suivre, peu importe tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu commettre dans ta vie, Jésus-Christ est Zambali. Yango tokoyebisa yo ete porte ya Nzambe ezali monene po na koyamba. Bon, papa nani, est-ce que bandeko oyo tozali koyebisa sikawa baza na retard te par rapport na plan ya Nzambe? Ndenge lelo tozali koloba ke Yesu akoyaka te, Yesu alingi koya mamisusu ndenge tozoloba boye bazolibaka te omona ete te ngai vraiment tokomona mutu soki aviole ake liboso ya juge akosambisa ye bakateli etumbu akei prison. Ngai kaka mutu nasala makambo ebele oyo kilo monene oyo ngai nazali komema nakei kaka epai ya Nzambe. Nzambe alimbisinga kaka nalingi esika wana bozongela na malamu malamu, esika wana bolimbola mpenza malamu malamu. Ndenge olanda biso ngai kotia dute anima ayeba ete ezali beneka balobi epai na yo. In English, no sin, no amount of sin, or the way that people have judged is not the way that God is judged. God knows how He is judged on things. That is the reason that God said, "Let you know judge, let you know judge." Amen. So He knows the reason that He said that, because if we are start to judge people, maybe we are offended God. That is the reason when you say something or when you do something, nobody have the power or capacity to judge you. Then the judgment you are seeing happening in many countries or many places
is the judgment of the world, of the country. That is judgment of the human being. Maybe I offended somebody, they just bring paper from court or police from downside, and they start to judge you. That means that is I can say this world constitution. But the God judgment is difference between world and God. Because he had the judgment that God, people will see, this is evil. Remember that what people will take to judge you, or court or police will start to judge you, is the way that they make a statement. Yeah? After the statement, they will start to ask you questions. But God cannot write statement in your presence. He cannot do what? He cannot just everything that we do in this world. God will open his scripture, you will see it. He will open everything, you will see it. So that is, no matter the judgment is going on in this world, God's judgment is best. But I know that nothing in this world cannot make you or make you to God will not forgive your sin. Yes. As far as you are alive, God will forgive your sin. Yes. Amen. It's true. Tolingi ko baduka na. My brother, my sister, the phone is open. If you want to call, you can call us for this number 243-99761-78476. I repeat again, 243-997-61-87476. If you want to call us in WhatsApp call, even in the local call is here. Then our phone is open. If you want us to play or throw light, little light for this topic this morning, you have light to call us and they contribute your own. When you contribute your own, we benefit something in your own. Maybe as we are going, but I know that it's okay for us, but we need your light also to know whether the God Almighty has leading us in this moment. Let everything go according to the way. We need your contribution. We need your contribution. Just call us before we will leave, because more time now we will. Thank you. Move in this. Thank you very much. But remember, every Sunday that we'll be here to discuss about this program. Chaque dimanche tozala awa poto banda kosani ko partager pona makambo oyo, donc oyo ko pesa biso makambo ebele na kati ya bongo na biso. Attention na lobi église bakangi biso tozana na awa nzambe akosala nini, akosala makambo na ye nyonso. Benga biso na numéro na biso 243 97 61 87 476. 243 97 61 87 476. Téléphone na biso ezakaka kofungola na WhatsApp na kubenga na ordinaire, numéro ordinaire tozozela toyamba yo makambo nyonso olingi nzamba asala na kata bomoi na yo, nzamba akosala yo na kombo na Yesu. Matondo Geko Christian to baluki na mopanzi ya révérend ako kopesa biso mwa liloba moko ya moke kolandana na oyo tozali kozela awa. Merci. Merci. Tikana sekisa hano yonde. Mingi tolobaka il est ressuscité, même na kati ya église. Pasteur a dit, il est ressuscité, qui Jésus. Maintenant où? Moi ça kolobela ngalo binono asekwi na Jérusalem et na Jérusalem ya midele. Je pense soza mo Kristo te okoye bateso ki asekwi wapi na kati na mitema na biso. Il est ressuscité où? Dans nos cœurs. Na kati na mitema na biso. Papa olobaki eloko moko alobi Yesu azomema mikumba to floraki kesho ala. Azomema mikumba azokende na wapi na ekulusu wapi tout ça.
mikumba ozali komema ozali kokende nango wapi? Ozali kokende nango epai na Yesu Masiya azali wapi? Azali na kati na mitema na biso, azali molimo, aza bisika nyonso. Olateke no pasteur obaki ti aza na Jérusalem kuna ya Judea te, aza na kati na mitema na biso, aza na biso elongo parce que azali mopepe. Et ndeko kote tenia kote est-ce que naza retarete na sina koli naza déjà moto na masumu na mesana na ngai na débauche na mesana na ngai na homosexuel, est-ce que soki na ndimi na lo est-ce que tena koli bisa ngai ngai koko mobimba bo ngai moto na koli boye. Non, et bien dans le policier, et bien dans le gens arrêtés. Ata lelo oyo, azana kosa na lelo oyo, oyi na ye. Azana kosa na lelo oyo, otika misala na yo nyonso oyo ambaye na kati na bomo na yo, ete yenda na mubiki na ngai. Akosa na yo, kesho ya retard e bien na Nzambe ezate. Ozala mwana muke, ozala mubange, ozala jeune, kesho ya âge bien na Nzambe ezate, kesho ya mikolo eleka e bien na Nzambe ezate. Même pour la bango, alors na koki ko banda musala na Nzambe tokala, mais soki na ke ko bebisa la dernière minute, non kota na ko ni na Nzambe te. To yo abandi ko sa na Nzambe kaka lelo, o ke Yesu azondi kaka lelo yo, moto ana akozwa esika. Voilà na sikiswa na Nzambe apambola. Ma tondo mingi pona yo ndeko zali kolanda biso. Tozali ko rappeler bino que tozali basali ya église anglicane. Ba misusu ba roye église anglicane zali ni na histoire tozwa yango. Ezali église catholique ya Angleterre. Bongo yo zolanda biso rassure-toi que ezali église na yo, ezali église na biso, ezali église na biso banso. Tondiko lobaliso te soki tondiko zwa biso diocèse na biso ya Kinshasa siège na yango pe esika o biso tozwami ezali na avenue Basala Kala numéro 12 numéro 11 plutôt. Tozali juste na face à face na université na Saint-Raphaël esika oyo bauti kotonga complexe scolaire cardinal Mose. Soki okomi na université na Saint-Raphaël na esika oyo batongi complexe scolaire ya cardinal Mose en face okomona immeuble moko ya 2 niveaux ezali wana eza parmi banda oyo komi église anglicane du Congo, Anglican Church of Congo. Donc this is de Kinshasa. Donc tous en a quatre na diocèse ya Kinshasa. Vous allez me comprendre, je ne suis pas anglophone, je suis francophone. Voilà, l'anglophone il est là. Je pense que vous allez sika opposer là, à peine na bino, vous allez poser la contribution na bino pour tout site fungoli isinga. Soki olingi ko contribuer benga biso sika awa, soki olingi pe opesa likambo songolo tolingi koloba, tolingi ko bakisa na oyo biso tukuti koloba awa par rapport na sujet oyo to traiter lelo, oyo etali l'amour gigantesque ou les grands amours de Dieu pour l'humanité toute entière. Bolingo ya Nzambe ya munene, donc munene ya bolingo ya Nzambe pona okili obimba pona bato banso. Ezala nani Nzambe. Ozala o boye Nzambe. Donc Nzambe bolingo ya Nzambe totalisi ezana condition mon côté bolingo na Nzambe zalika kotalisa biso te soki tondimeli Yesu lokola nkolo na biso lokola mobikisi na biso bongo biso tokozwa bomoi ya seko. Bomoi ya seko etekamaka na mbongo te. Bomoi ya seko epesamaka na condition moko songolo to pakala te. Bomoi ya seko ezali kopesama na moto mosusu te. Obele Yesu Kristo nde moto azali kopesa. Tokotangi na Jean chapitre 10 verset 16. Tokititi na 17. Okomona kuna Yesu alobi ete nazali na bampate na ngai mosusu to basusu oyo bazali na ino bakoti na kati ya lupango oyo te. Bazali ya lupango oyo te, bazali bajuif te. Bongo ba misusu oyo bakoyoka pe sango na ngai pe bakokota na kati na lupango oyo ya ngai. Bongo bakozala na mokengeli kaka moko pe bakotika na kaka libota moko. Moto oyo balobi azali libanda ezali yo ndeko na ngai. Tika ete ekuke na Yesu Kristo efungama uta mokolo ya Pentecote
oyo ngolu na Nzambe kitaki na mokili mobimba po ete moto nyonso andimela Yesu molimo mosantu akitaki po ete asunga biso toyeba ete mokili oyo ezali na ntina te po ete bomoi ya mokili oyo ezali na ntina te bandeko ebele tokotami tozalaki na bango batiki biso bakei bongo yo na ngai ndeko Nzambe aki biso. Donc église anglicane tozali awa na avenue Basala Kala numéro 11 en face ya Saint Raphaël place Batongi Cardinal Mosengo immeuble moko ya 2 niveaux ezali sika wana batia yango couleur langi ya wolo bongo siko komi wana okokuta basali na Nzambe bongo tolingi kotuna moke ndeko Christian mpona bandeko litema na bende atako babengi te mais azali na pose ete aya kokutana na mosali moko awa akokosala. Thank you. Our place we are seen to worshiping God is here is Kinshasa. Here is Kinshasa, Congo. Our address is number 11 Basarakala, Komin Kalamu, number 11 Basarakala, Komin Kalamu. If you need to come to us, you will come to worship with us here in this St. Peter. I know that God is doing a wonderful thing in this St. Peter. Even they say there is no hope in this world, that God is the one who can give you hope. Because don't forget, anything you are doing in this world, that God will know that that thing you are able to do what? To bear more fruit in your life. Yes. I know that God will do a wonderful thing in the life of everyone in this moment we are being in COVID-19. Don't lose hope because of things is moving in this world. But remember what I told you. I say this 2020 is for preparation. This 2020 for the preparation. Because 2021 to goes on. Everything that we see, that we just know the world is about to do what? To end. So please, my brother, my sister, our phone is open. You can call. We are waiting for you because within a short time we will close. We are waiting for you to call and contribute anything for this topic today. Contribute. We need your contribution. For that contribution, we will benefit many things. Because this word of God, I cannot say, or my neighbor cannot say, oh, all knows about from Genesis to Revelation. No. The one we know, we bring out. Give us your own, let us hear your own, and let your own in our agenda. Or any question you need to ask, you can ask the question. You can ask the question. Floor is open for you in the name of Jesus. Thank you. To komi presque na suka ya emission biso eloko ezali moto ya mingi oyeba eska oyo kokozo biso. Donc toza ko répéter tozali église anglicane Diko na diocèse ya Kinshasa. Toza na ba diocèse ebele. La diocèse toza na yango na kati ya toute l'étendue de notre république. Vous retrouverez les diocèses de l'église anglicane du Congo partout où vous pourrez vous rendre dans tous les coins de notre république. Si vous allez à Bujumaï, à Kananga, vous trouverez là-bas, nous sommes représentés par notre évêque Kapinga, qui est le numéro 1, l'évêque du diocèse de Kasai. Et ceux qui ont été na Kisangani, tous allés na diocèse. Ceux qui ont été na Kin, tous allés na diocèse. Ceux qui ont été na Bukavu, tous allés na diocèse. Na Goma, na Kamango, ont été na Aru, ont été na Lubumbashi,
Ok, par-ci par-là, vous allez dans le diocèse et belé oyo et allez représenter l'église anglicane awa nakati ya République démocratique du Congo. Et puis vous allez dans Congo Brazzaville. Kuna pe vous allez dans diocèse ya Congo Brazzaville. Bongo bandeko kati na Yesu Kristo. Vous allez l'église oyo vous allez reconnaître Yesu Kristo lokola nkolo pe mobikisi na biso. Vous allez reconnaître libadisi ya mai. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo mosantu. Bongo tozali kondima molimo mosantu ete azali kosala na kati na biso. Na kati l'église anglicane toboyi makambo nyonso oyo ezali na Biblia te. Lokola homosexualité ezali na Biblia te. Ki lesbienne eza na Biblia te. Ki moyibi, ki ndumba, ekobo wana ezali bizaleli ya biso te. Tango moto oye epai na Yesu Kristo ondimi okomi mwana na Nzambe esengeli otambola na alima olanda lolenge liloba na Nzambe ezali kotalisa epai ya biso. Bongo wana ezalaki mpona boyeba so tozali ecclesia, tozali na une organisation lolenge kani totambolaka, tozali na canon oyo ezali kotambusa église na biso. Bongo koya ndeko koyeba lolenge kani biso tozali organiser. Bongo pona kosilisa émission na biso na baluki na mopanzi na ngai ya loboko ya mwasi pona oyoka liloba oyo ya suka oyo liloba ya suka pona kosilisa émission na biso ya mokolo na lelo kolandana na bolingo monene ya Nzambe pona mokili pona biso banso oyo révérend Merci papa pasteur, révérend pasteur, merci papa évangéliste na émission kitoko haute suite ya tande tokokaki peza kokata teme tokati parce que tana biso eza mokuse po tolingi tobanda ensemble. Papa oti koloba presque nyonso nakokakisa ezali kaka te yo oyo oyoki message oyo na ntongo na lelo Nzambe apambola yo. Yo oyo oza na eta ya malade oyo ozaka koyoka mongongo me kobima na salo mpo omona biso ozomona te. Nzambe asunga yo, Nzambe abikisa yo mama, abikisa yo papa, abikisa yo mon frère. Amen. Ba business na yo oyo essaye kufa ulesu na espoir te soki okobandela su mpo moi na yo ndenge nini Nzambe aza capable atindi Yesu Masiya mpo na yo. Nzambe asunga yo, business na ekende biso yo okomi na suka ya bomoi na yo ke atuka na kobika lisu te kolo asala na kati na bongo na matongo na yo. Sinon Nzambe apambola biso, Nzambe mpe apambola yo. Tosuete bino nyonso eyenga Islam na kombo na Yesu Kristo. Amen. I use this opportunity to tell you that our program will stop here. Program will stop here. No, please, you can continue to go with us in next Sunday. Go with us in next Sunday. The next Sunday we'll start to the place we are stopped. So bear with us. Bear with us. I hope that God will do everything that you are asking Him for His name. That God will send all the whole blessing for you. Even things is hard in the family. Even they say that there is no child in this family or there is no people in this family. But I know that God Almighty will do a wonderful thing for your life, because God knows everything you are facing in your family. But because of this, for His love is too much in our midst, that He sent all the whole things that we're asking God to do in your family, your business, your children. I know that God is capable to forgive your sin. Whatever that you've done, anything, any wrong in your life, God has power to do what? To forgive everything that you've done. Only that, come back to her, that Jesus can save you. He is the one, author and the finisher. Is our faith. He can do all things. Thank you. But I know next Sunday you will follow us. Just light a question. We need your call.
write your question in your paper. Don't bring it for. Let us do what? Treat it, or you call us and tell us or ask us about that question, that God will give us the answer. Donc, si matondi mingi epai ya papa episkopo na biso Monseigneur Achille Muchindu Mayamba oyo apesi biso nzela apesi biso organisation pour contenir l'émission oyo na katikati ya kaka kitoko oyo topesi matondi mingi na basali na nzambe nyonso balandi na nsima pour la secrétaire diocésain pe bandeko banso balali ba département ezali kopesa bango matondi pe bandeko mosusu okomona bango te bazali liboso na biso topesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo pe tozongisi matondi mpona participation na bino pe na losambo oyo bozalaki kosala na ntango ya mission oyo ezali koleka bongo topesi matondi mingi epai ya révérend oyo ayambi biso na kati ya paroisse na ye nzambe apambola yo mosali na nzambe mpona koyamba biso mpe kopesa biso ndingisa ya kopesa biso nzela ya kotenir biso oyo na katikati ya chapelle oyo atoli mingi mpe kokosia mpona kozala na biso bongo nzambe apambola yo na misala ebele oyo kosala korépondre na invitation na biso tika nzambe apambola yo akomisa bongo topesi bino matoni bino banso kolandi biso nzambe apambola bino kotikala malamu tokokutana na omingo ezali koya a partir ya 8h 9h nde tokozala susu na rendez-vous na biso mpona tokontinue teme na biso oyo ekolesa matondi botikala tosambo nzambe tata na kolo na biso tozali na esengo mingi kolo mpona bolingo na yo na ndenge otindeli biso mwana na yo se moko Yesu Kristo oyo andimi kotika bokonzi bwa likolo kolata nzoto ya moto kokufa oyo ekorozi mpe kosekwa nsima na mikolo misato mpo na kozwa lisusu bomo ya seko ndeko nyonso oyo ayoki maloba na yo papa na tongo na lelo meme soki aza na eta nini nzambe na lola eta ya convalescence aza na prison azamba soki ya sécurité azali likolo na mbeto na hôpital nzambe na lola mpona maladi kolo na lola sunga ye pambola ye bikisa ekolo na bombo mpe tokabi journée oyo mokonzi na bako mosantu na yo pambola journée oyo nzambe na bomoi na maimaso tokosala papa lokola mokolo na yo ya kopema tika lokumu ezongela yo na kombo na Yesu Kristo nde tosengi yo amen. Amen.